Chacha, Ada Ilunga, Yaka, Yana Theresia, Dinana, Oya, Makamoro Beza. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon, excusez vraiment l'absence, silence, on est très occupé, Mikolo, donc non, pour vous activité, mais je pense que na zone là parce que ma maman longue ya calamité. Donc, ma maman longue est vraiment calamité. Donc, préparez-vous déjà, préparez-vous et allez vous abonner massivement sur DN Production Officielle. DN Production Officielle, ma deuxième chaîne YouTube. Pour notre reposter, nous va contenu, nous sommes tout au Penza et aux alanés dans le DN Production Officielle. Donc, non, malé, mais. Donc, banana, on a pété. Après, donc allez vous abonner massivement. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Likez, commentez, partagez, republiez la vidéo. C'est très important. Vous savez, manière de soutenir Bisso, et ça, à liker, à commenter, à partager, surtout à republier la vidéo pour permettre que le maximum de personnes balent dans la vidéo, propose à Bino, pour Boebi, Makamboza, tellement ébélé à Rouba. Et ça, on a pu ébélé, donc so bato ebele baoyoka yango te en tout cas rendre biso service te. Alors pour que bosunga biso que makambo tolobi koma musika, il faut republier la vidéo, n'est-ce pas? Tobeta masolo ya bato ya théâtre lelo tobandi nano awa. Au fait, namonaki sur les réseaux sociaux kaka ndenge toskolaka naokaki grâce luzolo na Chacha bakabwani. Et quand vous savez, mais na bengi mon frère te pour na tunaye. Na vandi na bina réfléchir non sur yango na tala na ndenge zo kendele et puis na benga mon frère après. Après na yo mon appel Herman Kasongo na moi si na wana so ya Camerounais so ya Gabonaise bakabwani. Puis on kuta sa ba live à l'opi à te plaindre bien na Herman Kasongo ba olele loko te mais bakabwani kaka parce que a coquille pression médiatique et ba congolais qui au fait. Alors qu'on a dans le moment na ye biloko mo modèle wana ye pa lobi que bakabwani na moni bandeko ba congolais ba pe okuma Herman ami nzoto na ye mobile tele soki Herman Kasongo pardon nzoto na ye mobile tele makate Herman Kasongo toyebaki ke des fois ne osaka ke na fio bakabwana et tout nanani nanana la famille na oloba boye na Herman Kasongo na grâce Luzolo. Parce que j'ai vu des captures, il y a grâce aux na Chacha, bah se commenter mutuellement quand il y a des impurs, il peut moi si pas répondre, tout ça. Non, le balabino boy. Parce qu'on a un sujet un peu plus important, moi, les polos. Vous savez, un bonheur trop exposé est en insécurité. Tu n'es pas en sécurité tant aux autres exposés couple, tu n'es pas en sécurité tant aux autres exposés relation. La relation na bino à la victime de pression médiatique. Et loko ba yebite ba combattant en côté. Je répète, et loko ba yebite ba combattant en côté. Pendant combattre loko, il faudrait l'avoir vu. Ba en capacité au compte dans ba territoire na bino, na ba territoire ba relation na bino parce que ba oyoka, parce que ba omona, parce que ba oyeba. Parce que vous vous exposez. Neti ngandi naza mon expose la relation na ngate to soigni to bebani to kabwani esimbi te na les réseaux sociaux ça va faire quoi depuis 2020 ça va faire maintenant 6 ans jour pour jour que na chaîne na moi YouTube mes réseaux sociaux peut-être 7 ans voilà jour pour jour 7 ans dans son akabwana tana 7000 balles c'est-à-dire année moko mobile muto ayeba azate son akabwana bango 3 azate so pe na sa rappel na mobilité muto ayeba pe azate pourquoi parce que je n'expose pas ma vie. Nera nanga pété na ba délire ya ba peya bouquet de fleurs ya Saint-Valentin yango ba pesinga cadeau papou madane papa na bana tout ça là ma fille pas bobenga ba banane père ba petit so toutes ces expressions au pesa na mibali na ba réseaux sociaux nera na ba délire wana té parce que je n'ai des comptes à rendre à personne en ce qui concerne le romantisme de mon couple. Bapianga cadeau yanga bapianga te yanga na tozala bien yanga couple les autres devoir bino nde boza bo devoir na mutu stabilité te bo devoir na mutu unité te bo devoir na mutu harmonie te
donc couple eza normal boswana eza normal bobebana bokatani mpe binemi mpe bobetani mpe kara bosebude mpe nyonso wana ezofaire partie na baépice ya l'amour yango mpe bosalani mpe semblant bokozalaka jamais sincère soki tous les jours faut bozalaka afficher na réseaux sociaux parce que vous serez obligé de donner une image parfaite bovivre na hypocrisie e osenga kaka bozala vrai couple esengaka kozala vrai et puis ntango bowanda olingi ozwa décision sur mobali no to mwasi na yo olingi ozwa décision sur partenaire na yo olingi ozwa décision mozo réfléchir so na décide boye communauté koloba nini bokoma oluka bozwa badécision en fonction ya regard extérieur mpo nini mpona nini nanu ngai fona réfléchir na relation na nga ngai fona kanisa kingani na kingani baoloba nini en fait mpona nini nga ifona koma na niveau wana na okomaka na niveau wana jamais na opesa communauté opportunité te que relation na nga edépendre na bango bozo comprendre na opesa opportunité te na communauté que relation na nga edépendre na bon vouloir na bango so na changer mobali mieux vaut bato babeta lisono ya lokuta na réseaux sociaux que bato babeta lisono ya solo et quand le monde extérieur commence à émettre son avis na kati ya relation na bino bozo vivre au fait avis extérieur esalaka oh décision bozwi bozonga en fonction ya bino te bozonga en fonction ya mobu ya bato neti ya mani kasongo ozwi mwasi ya communauté mosusu obosanike biso toza na bato ya maboma bato ya mitu badépressif baproblématique bato ya batout genre réseaux sociaux na biso eza lokwa asile psychiatrique toza na mutu mosusu aza kaka dépressif mutu mosusu aza na anxiété mutu mosusu aza mpenza liboma ya kata bilamba ali oprotege te face ya baattaque ya réseaux sociaux yo moko ozalaki na libala no oyebi ndenge nini ntongo libala no esili réseaux sociaux ndenge nini ememele mambo ya libala no yaya ozwa mona bato exposé cherche déjà se adoka amakasi na mambo ya réseaux sociaux ye baatakaka ye mpona mambo ebelebele ozala peut-être na maîtrise mais faut ka bonheur kaka kobomba kaka toyebi ya boza en couple ekoki grâce oyebi yo moko déjà basi batraite o de tout oyebi réseaux sociaux so ndenge ezalaka bino deya boya fort mentalement mais Herman faka protéger mwana ya bato parce que toza biso na communauté ya malamu te sikoyo cherche dona grâce nozoloka nde bolakisi romantisme na bino eyosuka bino lokola ton jaco na mama Esther mama mpe ezalaka boye eko eye bokabwani bakabwani baye na bacommentaire darling oyo kuna benge soki nani basali semblant apres tokaka sukasuka mpenza eloko ya hypocrisie simbaka te bakabwani mpe ya solo mpo toto jako tindenga ya kozongela kokuma asi akabwanaka bavideo deya asi aretiraka na réseaux sociaux basi bakabwanaka oyo te tokabwani te na retire kaka bavideo me botala lelo tosuka wapi donc ya mikolo na otongo jako na maester ya baya mike na bino grâce nzolo na shasha bandeko boyekola kobatela barelation na bino boyekola kobomba bavi na bino privé boyekola koevite koetale nyonso na réseaux sociaux biso toza na communauté ya mabe makasi kindoki ekotaka mwa mwasi oshimene mengi aexplike version na ye ya histoire mutu nyonso aobanga nanu mutu toyokanaka ne te petit frère na aye na lupango nga navandaka aomatamba mwana baescalier pendant ke na lupango wana ka nga nde naza bakoli mpo nkubaka te ka nga epuis baomata escalier direction escalier nde eza direction ndako na nga ata mwana wana ayebaki te aza innocent d'abord totrouvango non suspect ya na mutu moko te otrouvango normal d'abord eza non suspect il faut nanu aseexpliquer réflexe akose filme wana ami protégé aprotégé na mwana na mpo akokokepa lobi babetaki ye mais bato nio bomodi bato baloni makambo de travers bato bapesi yango connotation mosusu bapesi yango forme mosusu or aevite likambo ya ye na chacha mpo chacha akanisa teke babetaki leki na ye et tout ça chacha pa benga leki ne yaya basalaka bongo te yo ozwi mwasi azomema esika soki fi yana nde apiége nde leki ya chacha amemi esika na ndako ashime nake kuna babeti ye mokili esi ekoma na makambo ebele qui vous dit que fi yana ayeba ete ke eza leki ya chacha akende kuna na nko bato bakoma na makambo ebele na réseaux sociaux bato bakoma na makambo ebele na réseaux sociaux le mosusu fi wana ti ndenge asenga unité eza te kazanga unité azalaki na unité na ye na téléphone bien tranquille amoni ke elongi aleki ya chacha parce que baza bango nyonso na baréseaux sociaux bato bamonaka bango moni biso nde tozala boye biso toyebi bato bayebi biso te bato bayebi biso bayebi biso tokutanaka na bato na nzela ozota penake bato baotala na liste mwa boye bayebi yo oyebi te ye aza proche ya nani ye aza moto ya nani ya nani peut-être fi wana mpe ayebaki asalaki yo mpe peut-être na cour toyebi te
bozomona mokili ekomi na mambo ebele chimene ase protege bakolobaka jamais kesaki leki ya shasha ndenge aza wana alapi na vie bakomemaka esu ngulugulugulu te parce que bazoloba ya une troisième personne qui filme mutu wana bandi ya kofilme lere mosusu mpe aza mutu ayebi peut-être bango te to mpe azalaki na bango azoleka moni eleki ya shasha awa epa chimene yango chimene wana shasha bese na bango ezalaka nde bese conflit na bango to ezala mambo so leki abandi kofilme ebimi na réseaux sociaux makambo wana ekoza interprété na lolenge ebele endako oyo mwana aza il faut kaka moto azala na prudence ya modele oyo ke likambo ye boye pardon naza na mwana parce que mwana babatelaka ye mokili esi ebebi mais ntango chimene apesi version na ye ya histoire bato batali te risque oyo bango nyonso bacourir naleki ya chimene kokota na ndako naleki ya cherche kokota na ndako ya chimene so peut-être chimene aza baleki mwa mibali peut-être boye oyo baza compréhension facile te bakoyeba bandi obeta ye sans kotuna baexplication bozala na raison parce que koya na kati ya ndako ya bato moto boyebani na ye moto boyebi ke yo na ye na ye boyokanaka te ils ont des violations de domicile bazala à la défensif base protégeaki donc pour vous dire que réseaux sociaux na biso likambo ekozala tout droit bapesi yango forme mosusu barelation humaine oyo mpona koprotege yango il faut kokimisa yango réseaux sociaux tozalaka na biso na communauté ya malamu te toza na bato balingaka eyinde zika ebeba omona moto aye akumisi na réseaux sociaux akesala audio quelque part alobi tozoflate kaka to alobi totindika mo basala comme ça bimisa matière to asala to baswana to nini non eba mosusu la majorité yo ozomona balive nyonso banda 5 heures balive esa 6 heures du temps moto azosala live akotaki 5 heures ti 23 heures aza na live na bameme kombo wana bameme kombo wana mpe baa na vite bolobaka na bato bazala na balive bino banda ntongo ti poke bo moto azoloba ebo bato baza na bacommentaire les mêmes personnes là la majorité baa mpe na bameme problème ke biso la majorité baa na baproblème bafingela yango biso ozanga mobali basundola wana mwana nzoka bango moko donc bango nde baza na commentaire mo ekoma ozonga mingi na réseaux sociaux nga so namoni mutu tela na difficulté nde nasepelaka nde nasepeli ndenge oyoka mpasi nde nasepeli ndenge eyindeli bacommentaire wana boomona yango souvent na baréseaux sociaux parce que les gens sont pas bons au fait les mêmes personnes qui sont là dans les commentaires les mêmes personnes qui condamnent les mêmes personnes qui incitent alors mpona kobatela barelation na bino éviter les réseaux sociaux éviter les problèmes mokili ebebi mokili esi ebebi couple na yo oza nango batela comme ça ozwa badécision na yo bien okovivre bien balobaka vivre mieux ou vivre bien c'est vivre caché donc bo éviter baréseaux sociaux bo se protéger mpona protéger bastabilité ya bacouple na bino so bokabwani gloire à Dieu so boza kaka ensemble gloire à Dieu so bana opportunité kobongisa bobongisa mais bo réévaluer la manière d'exposer vos relations bomona ba communauté mosusu tinde bomona baza couple bazo s'exposer baosa ba vidéo parce que baza ba même pression médiatique que biso te biso batu ba mabe ya solo yo zomona batu baotalo na réseaux sociaux mais babwakeli yo mopepe mabe bato baotalo na réseaux sociaux mais babwakeli yo maladi bato baobwakeli baotalo na réseaux sociaux babwakeli yo kilo omona bato baoya ofingo baoloba ye kutu asila parce que bakende koluka esika osiliso ye kutu abeba bakende oluka esika kobebiso oza no kaka oza kutu bien peut-être même koleka ndenge ozalaka mais bango baotia accent mo négatif sur yo parce que eza eloko bango basuetaki ba mauvais oeil oyo bango batindaki ba mauvais onde oyo bango batindaki bato baza bandoki bobatela barelation na bino bozwaka batuteli bino bordure bozwi botiango na motema mais baoloba na bino makambo eza sensé bozwaka te Herman Kasongo batela mwana ya bato soki bozongana so mpe bozongana te en tout cas akoki na impression médiatique ya communauté na biso te nga na yebi babiloko boweleli te mais c'est déjà ça maintenant toke na likambo ya Ada nayoki baaudio moko ye na réseaux sociaux ya Ada Ilunga etamboli ekomi viral ekoti na bapage bato mosusu baoseka ye tout ça naza na fufu naza na masango naza na loso masango nasombaki naza na yango me biloko ya kolela yango nezala misoni kosomba soki pondoso nini eza te nakobimo na video omona naza na saki nango ya loso saki ya simul saki ya fufu
mais eloko ya kolela yango nde esaki. On a retenir na ba audio Ada Ilunga olela aoloba ao traverser ba moments difficiles ana mbongo te ba aider ye ba dépanner ye ba assister ye ana besoin mbongo ana besoin quelque chose et tout ça boina boye pour manger so pe mta par maman na ye so kini des trucs comme ça batia on a réseaux sociaux. J'ai vu d'autres personnes en train de se moquer azarande nelo côté boye bazarande boye bomoni vie otoza o so pe Ada bande koliela mutu yango andosenga mbongo nga na oyeba te mais so mutu akomi na niveau a contacter yo po asengo eloko c'est ka osala confiance c'est ka considérera yo mabe tovanda toyoki atema ake yiba mabe penza ezake mutu atelemi ake koyiba mais du moment que mutu aye kosenga je ne vois pas pourquoi il faut un sujet à moquer. Les gens traversent des moments difficiles. Vous en avez idée. Les gens traversent vraiment des moments difficiles. Au fait, l'histoire est que Ada abandaki kobima na fi wana. Bazalaki mwasi na mobali. Apparemment esimbi te nde fi wana aye kobimisa likambo yango apesi yango bato ya réseaux sociaux lokola matière que Ada azwaki fi wana pa banda koshina ye aliela ye et c'est ça au fait en bref. Donc il y a li bango matière te tala Ada tobimaka na ye nazo bokola ye azo shina nga il paraîtrait même que Ada a escroqué $20,000. Ngai na o condamné bato oyo ya réseaux sociaux parce que babimisi likambo lokola matière mpona koya kotuka ndeko Ada. Toke epai tozonga epai fi yango avandaka na poto Ada avandaka na Kinshasa Ada yebaki endeni probablement que c'est la fille qui a appelé Ada nde Ada moni proie facile asali ye baavance e bakoma obima bino boyebi réalité oyo basi bateya bino yango ya makambo mibali yango bozokendaka kozwaka bosi bolobaki bacomédien bazalaka sérieux te bazalaka boye te me botombaka ndeni na piège yango kasi sikoyo lelo lokwa esimbi te nde oye kosambwisa ye mpona nini mibali misusu oyo bobimaka na bango oyo baa bapersone connue te oyo baliaka bino bambongo oyo basakanaka na bino oyo basalaka bino makambo so bokabwani so bobebani na bango mpona nini bosalaka bango makambo oyo bosalaka bacomédien te yake ozwi likambo oye nango na réseau sociaux oexpose ye soki Ada azali personnalité publique te olinga koya na lisolo wana wapi olinga osala yango ndenge nini eza kitoko te bandeko bino bozoya kozwa bozosoutenir bozoseka Ada bozotyola Ada mais fo oloba na bandeko ya basi wana conseil il faut oloba na bandeko ya basi wana conseil après lobi bokamwa bozwa mibali ya stable te bozwa na barelation stable te parce que tala lolenge bozogere barupture na bino botala lolenge bosalela makambo si Ada melo ata $10 apambo bokoma na niveau wana ndenge nini boyaka oloba na bato na réseaux sociaux awa la majorité basi ya poto ezalaka kaka bino kuna ya Kinshasa bozobokola mibali boolesa mibali mais c'est exactement ce que basi ya poto basalaka ozwi mo garçon mo boye na Kinshasa ozweli ye ndaku ozweli ye mutuka ozweli ye boye okoma ofacilité evile combien de filles ya poto azwa mobali na Kinshasa boloba vérité baobima ne baosala ne relation na garçon yango etu garçon na longola $100 akina tindeli eboa combien la majorité bino nde bolongola mbongo na poto boye nango na kibotindi na Kinshasa soit disant momo eza difficile epo osali nyonso olonga mobali na Kinshasa omeme na poto mais so boza na Kinshasa bolinga osala yango te mpona mibali eza baréalité ya bachoix oyo bino mo bopona alors soki esimbi te bokabwana ndeko mobali bokabwana yo so ozali na ndeko na mobali abime na mwasi olinga osala ebongo. Et puis Ada avant nga naloba parti oyo ke kosenga ya Ada ekozala vrai ekozala sincère Ada oza star oza personnalité publique oza na chaîne ekotisa mbongo mutu so bozali na relation wana na maîtrise ya relation wana bien te faudrait pas céder à n'importe quoi tala lelo nde basambwisi yo peut-être que jour obandaka kosenga obandaka koparse pena bamoment moko très difficile osenge parce que aza partenaire na yo amwa sino peut-être kosenga na mutu mosusu te à cause ya bacharge baresponsabilité makambo ezala ebele
botika pe système wana o bozala nango ke so bozwi fille mo bozala na poto bokomisi ye mushina oliela ye akabela yo abokola yo apesa yo asala nyonso osala ye kisopeka non botika mpo oyo eza biloko baaudio ya soni ke ebima boye basambwisi yo mpona makambo ya boye il est vrai que na oyiba mieux vaut osengi oui peut-être même que ntango bande kosenga ozalaki sérieuse plutôt ozalaki sérieux je voulais dire peut-être que oza kotraverse bamoment moko difficile sérieusement sincèrement mais pesi image ya bien te par rapport à réputation na yo ya image na yo ya notoriété na yo et réseaux sociaux etalaka bango ku te baotala te ndeko mobali aza comédien personnalité publique to protégé ndeko na biso te bakoya nani koexpose yo tala nde babimisi yo mosuka tala nde babimisi yo na baposture moko boye esikoyo tolandela mpe boyele mosusu baza ata 3 4 5 bongo na bapoto bozalaka na bango ou peut-être ezali eka ye moko na soni mpo na famille bomipesa respect bomipesa poids moko boye. Qui vous dit que toute relation au basi apoto wana bayaka baproposition basaka bino kezaka relation moko sérieuse misusu bazoyaka po bameka opiége bino etango otombe na piège yango ye arécupéré ti ye arécupéré aye kosambwisa yo sikoyo davantage ozomona donc ada ilunga eza soni koyoka baaudio ya boye il faudrait koévite bokoma mpe na niveau moko mpe ke mwasi mo apoto alingi mobali ya Kinshasa mbongo mpo elongo ekini mpe ke nanu kuna okabelaka ye mpe odépendaka ye mpe oassistaka ye mpe d'une certaine manière bazonga obimisa bino trop on dirait bazo entretenaka bino baobokola bino un homme azalaka na poto azoko entretenir une fille à Kinshasa c'est tout à fait normal c'est ça de toute façon le rôle de l'homme ezalaka kaka na sens inverse te boko osalaka yango mpe ebimi propre te mais après baréalité eza ebele biso toyoka baaudio wana namoni moto akomi na commentaire oyo eza ndenge ada azalaka kaka bongo etusa soki atraverse bamoment difficile qui n'arrive pas réunir les deux bouts du mois bolingi nini boyebi boloba makambo na la légère moi je condamne beaucoup de personnes qui ont pris cette histoire pour akomisa yango matière vous savez soki situation moko boye surtout koyoka ke mwana mobali nde azokose plaindre mwana mobali nde azokosenga mwana mobali nde azoloba bilenge azoloba wana il faut pas un sujet il faut calculer on a angle ya difficulté peut-être que moto traverser. J'ai vu beaucoup s'en moquer aosenga vous tel que vous êtes là tango akokoma na position kaleki na réseaux sociaux aye komandier tango akokoma na position kaleki na réseaux sociaux aye aza na état critique akomi affaibli akomi abattu vous serez les premiers ya kosalela cagnotte. Pourquoi vous osez là comme en position là pour vous les cagnottes? Donc parce que vous le voyez encore fort. Yé musala moko aye bosa les aka théâtre muta sepesa bino nde boza ko se moquer na muto asengi. Non. Eza kitoko te. Bozo mon eza kitoko te. Yango na lobi mutu musoza pe na pasi ya solo a préférer kufa na ndako kaya ko senga na réseaux sociaux. Alors ba na senga communauté na ngama oloba pour le biba finganga pour le biba humilienga pour le bina comme un sujet à moquerie. Les gens traversent vraiment des moments difficiles. Malheureusement batebele ba comprendre yango te. Si c'est le cas pour Ada à traverser pendant un moment on est dur, moi je lui donne juste beaucoup de force, beaucoup de courage à tenir bon, ça va aller. À mes caca pour s'organiser, à mes caca pour bunda. Oh la monique message on Ada est touché so pesa ba audio akala so pesa ya sika contexte ni ebimeli en tout cas o mona ka osunga Ada bosunga c'est pas parce que ça va mobile nda ko on a besoin d'aide non bosunga faites ce que vous pouvez na choqué ba Thérèse naza choqué pour faciliter ba mambo bana ya bato na réseaux sociaux non communauté oyo na bi internet to ezo rendre biso service. Bowela ni bobenda ni bondongwani na tikala omona dina na kosala émission te na tikala oka dina na koloba te na ebite banani balobi na paradis nana mais yana oza mama oza na bana oyebise que c'est que pour protéger bana pourquoi osa sortie médiatique pour tenir ba propos aussi grave. Thérèse a levé une émission alobi makambo ya dinana c'est grave ma Thérèse oloba dinana
tinde bazaka na groupe Sinar azaka na mobali ne mususu e bango bayeba mobali wana dina na benga bango bapesaka ye mbote azaka papa ya mwana na ye ya mwasi mwana wana ya mwasi oyo tomonaka jeune fille wana ya dinana alors wana dinana na zemi ya fille wana baa na groupe Sinar e ntango apresente bango mobali wana akomaka kotinda Belinda oyo amolai akendaka kozwelaka ye mbongo ya mwana epa papa wana pour quelle raison mokolo zemi na yo mobali na yo me camarade na yo ndakendaka kozwelaka yo mbongo olaete o mama mwana toyebi te so mpe kondongwana deja se ekotaka na kati toyebi te Belinda koma kozwa mbongo mpa mobali ya dinana ayelaka dinana nzoka Belinda ntango akendaka kozwa mbongo mpa mobali ya dinana tindenge azoya nango aokata donc soki aye bapesi par exemple 300 ye Belinda longoli 200 amemi 100 donc nga nazokamwa mobali yango ya dinana apesaka Belinda mbongo azo informe dinana te dinana ayebi te montant nini camarade na oke ekozwa au point où Belinda kenda akata bambongo ya dinana oyo akenda kozwa mpa mobali ya dinana ale ntango dinana ye kodécouvrir yango bandongwani na Belinda ekomi soki mpe iparaître Belinda akomi kobima na mobali ya dinana ekomi koswana ekomi ya baproblème ekomi ya matière ekeye ezongi ntina ndenge bakabwana mais ntina ndenge bakabwana na Belinda wana bayokanaka lisusu te mpona makambo ya mobali yango so mpe bayokana so babongisa toyebi te mais Thérèse aye kobima lobi dinana alingi azwa mwana na ye ya mwasi ake kopesa ye papa mosusu apparemment na elobeli ya Thérèse ya papa ngo eza président Caleb parce que apesi exemple ya Arline alobi Arline ye kutu mutu afanda moni mwana Arline ayebisi Arline mais mwana aza mwana président Caleb mwana aza mwana président Caleb présente na papa na ye pesa ye papa na ye nde Arline azwa courage à deux mains akenda koprésente mwana na papa na ye Caleb nde mwana Arline akoma na kombo ya Tukebana alobi siko ye azomona ndenge nini ya yebi mokolo zemi ya dinana papa ngo azalaka neti mo bamete mo batin clair mo bapembe boye siko ye azomona nde dina azoninga apesa mwana na papa mosusu papa wana azokosorganize mpo baya kozwa mwana wana bareconnaître ye alobi te nga nayebi vérité eloko abongo na koosepela nango te comment est-ce que ya koopesa mwana na papa mosusu est-ce que mwana na kosepela na ye bayebake bapesi ye na papa mosusu yango aye koloba alobi ayebi ebele so dinana meki akozia zoba ya dinana wana akutana na ye nde na groupe ya Caleb asoli akutu déjà na président Caleb enanani enanana akolabli muzoba là-bas ya PBT Tonton Zuma, je suis innocente. Ok. Tout ça, c'est la répétition. Ok. Moutumo Azali Banda. Ne commence à kozwa. Si je ne me trompe pas, Caroline, Belinda, si je ne me trompe pas, c'était déjà passé. Tu es topé si papa m'a bomboté, Azan n'a pas de quoi baméti. Ok. Mobali naïe. Ok. Ah, ton solo, li papa m'a pas souci, la société du sopé d'abord personnel. Il paraît qu'il y a tout fait. Ok. De quoi on paraît qu'il y a tout fait dans ta limité. Mobali n'a pas boina et si li tonton Zuma. Tout de suite, tout continue à biso. Aye koma na zemi ya mwana wana. Belinda so na olo balo kuta ko de maturanga. Donc tu vas te témoin pas te. Ok. So na olo balo kuta to ka tuta limbi sanga na koti sino makambo. Oh, yaka ko de maturanga ennemi ya liboso bokangama na miss mata des aka pona nini. Pona mobala banani ngonga suko ceinture yete bango bazwa na vie. Bango babonga. Abana suko ceinture yete. Ok. Mbongo aleti ya mwana. Mbonga kolia ya mwana mbonga makambo nyonso tonga zali na zema mwana mutazo wake zonga ni Belinda tonton na koma ko chinda mbongo epa yi ya Belinda. Ok. Belinda nda kenda kozwa mbongo aka opesa mutu azwa na vie
akenda ozwa mbongo aye opesa akenda ozwa mbongo aye opesa mbongo wana ndeko monyo eza muke parce que ndeko monso mwana ke kozoma ozwa sa nini abando kata kata OK kata ya moni ke mbongo ozwa eza insuffisant abe babite ko bayina na tinda ko mbongo bon tenga tinda ko mbongo boye ndeko benga soumettre problème pe batu nde saka ennemi na liboso basaka na Belinda OK po Belinda banda olia mbongo mobile na banda otinda soki Belinda bimana mobile en tout cas na otemone le kutate soki bimana mobile na ndia kalfiera Belinda en tout cas ça m'est égal na ebité mais là comme ça de dire que Belinda na ko kata ba mbongo mobile na banda otinda mobile so atindi 300 Belinda apesa 100 Belinda kati 200 nde ya obete la biso lisolo ke si Belinda zinda kwa kasavubu ya mbongo ya mobile na ye ya tata ya mwana wana zemi oya zaki nango OK Toto Zuma nebi mutu moke bi ke zemi ona nango eza Tonto Zuma OK mona mutu abili bwe mama ba ngote zemi eza Tonto Zuma te eza bishop o menga na bi ba vérité ona OK mais faut na bishop te zemi o mukona ngo azali OK nini yo mutu bomi bengi ba intelligente bomi bengi ba to yebi mwana o so la tieta kadoki vina mo bimbele kama boko atata wana OK wana na toto ndio kwa sababu ndo tata ma bebini wa kwa batu malamu boye di makamalamu et puis ça mutu malamu mais la ça mwana le pe mwana no soki makambo lelo inayo c'est moi na liboso mwana sa koli so mwana na mwana na ko pesa ba 13 ans ba 12 ans 13 ans 14 ans OK et puis so mwana ba ke lelo ba ndoko pesa papa moko za yete au inayo aye biso ba kabona na mishupwani waka sima ndibala bani awela peso mobile na mishu aye biso bakabona na mishu pona ni waka sima ndibala yo bimiso na eloko no moko te ba lule bazo o ba fi alouet c'est chaud tu as mal choisi l'adversaire au moins l'adversaire yo luki tu as mal choisi l'adversaire donc no tina suka et puis nous comme beaucoup au benganga pour avant na aussi mission bona benga président respecter président merci président parce que nga pona ye bana zoba na ba n'est pas président Kaleb OK ne ba ne place mo souti to makambe comme okene na sai samna ko na bi makambo to wele ngati na bengi na sara masela c'est ma fille miko sola na ye abi maman non solo là mais na couvre di kambongo parce que eza di kambo so le kananda kuna nga salité bimate mais bwana ba mbongo mo suye sali bolesa bana bambonga batata 5 5 6 bolesa bana bambonga ba bateau boya ki lesbianisme o ngana sala ngote na obininga na ka fière Tonto Zuma wana mna benga mutu na bisa mamilu fonkenda na ana ngote ke muninga nga mosa changala satanda nga na banga na nga mutu te tonton na respecter moi sur mingi na buzobo asaka nga kosela mutu mwana na obo butanga komba mutu pona respect a mutu famille na singa yokani bon ndima ba kezo mwana emission ko ebimi les questions tuinga question na bitene dit tata mwana wana quelques jours mutu wana bengi nga itala boye ku foto ke kozo mwana bonga bi mwana yo te omoni mwana wana mwana na yo te Paul le lope ezali kambusu ya bomba te Arline déjà le ka biso mwana na ye kombo na ye boye tukebana Paul le lope de toi boye tukebana supporter mwana Arline c'est moi so na posa Arline bima ko a de matio na kenda na ndaku ya Arline talika mwana Arline mwana za tukebana bomba kinti le wudi na sai tata na ye o mama nga bi benga président c'est mwana za mwana o posa de supporter mwana bato lelo Arline tie mwana na kombo na ye ndeni yebi ke mwana za bato ke pese tata mobo o etika la envie lelo ko mwana no wate tika libela donne loko na pona saki bon yo zwa okangali kundu na motema na yo. En fait, dans le langage, il y a Thérèse, il y a tout porte à croire que moi, dans mon Caleb, mais anyway, peu importe moi dans mon ça. Au fait, nga nazomi tout na kaka. Thérèse, yana monopole nino yo sui. Ya ovanda de quel droit? Yo zui ya ovanda ya kopeta lisolo ya mwana ya mutu na ba détail boye. Dina naza na famille. Mwana ana si akoli ana age aussi ba téléphone ba maman ya ba camarade ya mwana na batala ka internet ba poser ba question na réseaux sociaux. De quel droit? OK, beta lisolo ya somo ya modèle wana. Bino bo ana limite te. Bino bo banga makambu te yana. Bino bo banga makambu te. Il faut faire très attention na babilo ko bo bimisa na monoko. Mutu ayebaka papa ya mwana ezaka mama. Qui te dit que
papa wana azalaki penza papa ya mwana wana. Yo tango babanda kosala na jour zemi ekotaka yo ozalaka. Pona nini Arline a présentaka président Caleb mwana ne mbala moko te. To pona nini président Caleb azwaka mbama mwana Arline te. Pona nini il a fallu que yo loba na Arline pour que pesa mwana na tata na ye. Certainement qu'il y avait une raison, non? Peut-être parce que aboye qu'on dit mazemi tout de suite. Peut-être makambo cause à l'ébélé. Parce que moi je vois mal Arline a zemi abota abomi mwana ya mutu bona ndako apesa ye tata na ye te. C'est forcément pour une raison. Yo yebi soki eza la même raison de salara que Dina n'a pas décidé ko boko la zemi na ye moko et tonton wana ba mibali mususu bazaka kuta na mwasa sepe na mwasa lobi atoza na zemi eza problème te na sala na okaka na okipe zemi wana. Qui sait? Yango wana peut-être abane ko continuer ko aider Dinana, abane continuer ko assister Dinana. Yo yeba. Et puis peut-être que Dinana yeba qui consciemment que ezazemi ma président Caleb mazaka obimana ye to ezazemi ya tata oyo zoloba to loba bongo. Mais ando makamela na mutu wana mususu. Kuna mutu wana asumaki na ezemi nete avanda ki na ye. Mais lelo abombi secret wana pendant longtemps. Ezate pour tata na musu akufi po mutu ako okufa makila na etikala ana bande. Mais lelo ayebi te papa na zaka mukolo mwana te. Na vandaka na kaka par rapport à condition, par rapport à boye na boye. Mais lelo il faut mwana yeba quand même origine na ye. Pole mususu tongo zuize mi boyo kanite yokuna lobi yo longola yokuna bite ngana bo bomba et tout ça na bomi mono akomi yanga. Dans ça là on a lingi. Mais lelo conscience à tata ne zombi que moi na zo ko exister na reconnaître moi na nga. Yé pas lobi moi na nga sa koli na kanga monter makambo eselehi na pesa na tata na. Ba réalité les canapé ya zemi ya mutu yo yeba yo zo ko affirmer yo zo ke ko pesa moi na tata mususu moi na se pate yo sala ka to ba o cha zemi yango. Yo sali test ADN no ebi ke tata ba o pesa moi na tata na ete. Comment yo go kota na kati ya vie ya mutu makasi bongo et puis zo ko affirmer makambo mutu ako prouver na intelligence humaine te. Bino bo banga te. Yo ko linga makambo ya mwana na wana leka na émission lobaka neti yo wana. Parce que mwana na zaka reflet ya éducation na on reflet pena ya image na omi bota. Yo ko linga ke mutu leka aloba na makambo tata ya mwana wana to mutu aloba na makambo bana na yo. Est-ce que ça a sens? Allez lobby, tango ko linga réagir, tango ko linga sala quelque chose. Yo akoma mutu mabeye Dinana. Et okoma ke bino bokangisi ye bosali boye bo déposer plainte. Makambo lo beza makambo somo. Eza makambo ko panza famille et ko panza mabota, c'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit. Ozo benga Dinana zoba. Yo kanisi yo bizana obimisi intelligence na makambo lobi émission wana. Maman nini ako se permettre le ko mo bongo. O pe na bana no basi ba obota. Ba réalité basée mais ça multiple. Moi c'est nini maman nini ako fa na kiti. A balancer ba explosif a bongo. Bato ba obetelo maboko ba okosa yo. Ba petit na hypocrite. Ayanga kabela tata mususu mwana. Etali bino. Bozona na mam Thérèse ya oloba. Yako pouvango o ba témoin bazalaki moi je peux vous présenter ce que je veux. Mais vérité quand ngane na ebine ekufela na mutema. Et même si c'était le cas, il doit y être dans la zone, on peut se moi na osa ba vérification te oye ba soki moi na vraiment ya ye ou pas. Ba tu ba comment la makambo ebele na réseaux sociaux. Arline même oyo exemple. Ozo le quoi modèle. Ozo akoya ko défendre ngana lobaki na Arline azoki mwana ake o présenter papa na président Caleb na ye na lobi na Arline moi no aza mwana président Caleb Arline azu mwana ake présenter président Caleb na matière na domaine ya mambo bana yo beta version ya Dinana nga pena biso version ya mambo na domaine na bana mambo nga na ebi Arline ayebi mamni na oloba preuve na ngo eza batu baza. Ça veut dire que dès que tu as dans les réseaux sociaux, et ça le prend en famille, moutounio soit peut-être que ma cambusi au bateau. Mais et ça n'engaille été ne font dans les réseaux sociaux na banda oluba. Et telingate, batu banda ba raison et pour ça ba basa la mambo basa laka. Et puis maman quand d'ailleurs ba papa moi nanae.
Arline wana makambo na oyo ba témoin baza ba preuve na ngweza mais autant on va citer les Camerounais na o makambo ya président Caleb yo zo beta on le ko exemple mo boy so muto so femme ça ba véritable bato so asu ko va na kito ba mambo zo lo ba wana Arline a eu raison ou ça là que ya zana mo na Caleb na ndaku mais atika la lo ba ko présenter moi na papa na été ti ba comme na niveau que yo ndo ke ko lo ba ke ko pesa yo yebi mukileza de na mambo belé le musu papa na ba se meta d'accord te le musu na papa na ba yokana te le musu su papa wana andima ki yende na eta ya zemi mais moi na zaki moi na mutu mususu peut-être quand on a 2 personnes tant azu zemi mais oye ba ke zemi za mutu tel oyebi te ba raison ko za multiple comme les mibali bandima oboko la ba zemi mibali mususu parce que abande ko linga moi si wana le quoi papa na mususu alingi na été OK ça problème te nga mono kipe zemi na nga mono zongo en charge combien de mibali basalango combien ebele basali yango ebele ba kipe basi na bana na bango na bazemi ozaki ya bango te yo otangela bato Arline to otangela bato exemple musu te etala ki o wapi que yo obima na réseaux sociaux pour robeta lisolo ya bana ya dinana etala ki o wapi na partie ni ya vie sujet on est intéressé qui yo on a une vérité ba yo pesa mutu ya on a ko loba de quel droit yo za sûr que yo bi vraie vérité makamona ko leka ba mo ba ko likambo soki likambo zo toucher ba vie ya bato ezo toucher bana ya bato ba ko loba te bato ba ko loba te yo kasi ba tonso ba vanda anye parce que ba za masolo obeta ya bato te mais faut qu'on peut se rappeler limite na makambo susut. Donc mukolo likambo sepelité do azapete na droit ya ko sepelate po yo oye oloba yo zanani na vinae. Et puis koyo kaka yo koloba o sentir haine moko ezana kati na yo motema mabe au fait. Tu respires une haine, tu ressors une haine, je ne sais pas. Ozo benga fi ya mama ya sokola ba fi ya bakisi, ba fi ba bonga na vie. C'est comme si tu avais un complexe envers elle au fait. C'est comme si oh ya commando qui yo zana rage na ngo zana kanana. Obilo subu bozaka na Sinak. Sinak eza groupe oyo ba fi ba bala. Groupe ba fi ya lokolo pete. Nani ana mususu abala Charlène Benz abala général. Caroline Bada bala tilo azaka na libala na e. La majorité ba fi ba bala moi mulo ba akendaka libala. La majorité ba fi ba bala. Soki baninga ba s'en sortir bazui pourquoi quoi ko leta o motema mabeboy ozo akoloba pe ba fi ba sokola to banda ke kota na ndako no to ko kata ko kota temba na moko puto sutu ko komi na niveau oyo komi donc ye faka ye bisayo soka beteli baku na zelo bo opportunité kutene na ngona vie a moi si kitoko akokuta na mobali mo boy na vie a décidé en un claquement des doigts a bon sa vie na du jour au lendemain elle n'a pas de compte à te rendre au fait. Bino tout bozaki liboso ya ba caméra mutu na mtaza na chance ça na étoile na eso ki yo exurisa pour na yote alors pose-toi des questions au sali na groupe Sinark groupe à succès et si ka ba fi ba ozwa facilement bazui yote o apena nzonding et si ka ba fi ba ozwa facilement bazui yote ko tozaki na nu makasi nanu ozaki na nu plus jeune temps ozali na Sinark lelo okuto komi mama okende ka ate tika baninga basala tika baninga bazwa bango ole sabana mbonga 5 mibali 6 mibali mama vina oba tubayebi yango yo konti mate fimo baba tanda on a se nandeko moi si oui c'est ce que toi tu nous dis à la télé qui connaît ta vie babete masono pe ana réseaux sociaux bimana bana miki ezaka dina na te si banda mobali no kufati no boko libana qui sait c'est que toi tu as traversé qui sait ngo ba ke mobali mo boeta linga yo akabeli yo ata $10 ya mbongo kele sabana ngo ba ke sinon ne komela ote azana na raison ya ko silikela yo azana raison ko silikela yo koloba ke yo koki ko koloba makambu ya mwana na ete okokoloba mabana na ete oui akangeli oli kundu elle a raison. De quel droit tu te permets au compte na vie à muntu on a na nga kaka émission ba poser la question na lobi daebi papa mwana na oloba en tant que qui yo kanisi biso sonde to za boso muntu no sofa bimisa likambo ebi ya muntu c'est que mukilo ekoningana ti c'est que mukilo ekoningana est-ce normal te est-ce normal te na bato on ba ofana no ba osara bino confiance lobi pe bo kabona makamna ba bo bimisa ngo ka boy. Est-ce
que c'est possible que na mutu bo se mettre d'accord mais vie privée na etikali non privé? Est-ce que c'est normalement beau ça là? Parti aux autres bango avec assurance on dirait oh ça la mamboza na sens désolé kelanga. Ce que tu fais n'a pas de sens maman. Ce que tu fais n'a pas de sens. Oh, elle a raison de s'énerver parce que bozu monopole au lega na be mission ya wa olobado ozobi mayanke na likambu ya via mutu. Parti on a ndenga na comprendre ngo. Tinengo zo finga endumba wana tinengo finga fia bakisi tinengo zo ba bloko olobana ana bana basi ba koli ana famille ana réputation lobi so a poursuivre en justice lobi so a kangisio lobi so ba convoquer oyenda obima mabe mokilezo kate ba propos déplacé diffamatoire aux autres mais son sujet de quel droit yo kanisi ke yo ko le kana réseaux sociaux olobana lo kwa netika ke yazaki na sena yo de quel droit? À un moment donné, il faut linga qui me sika ba fandi. Le lobby trop problématique na ajoana. Et puis qu'on soit na ozo so na ngana kanzi ko tuyemo di na vandi à sa l'émission. Yemo ko tatika lo vanda ta sa l'émission. Aza hypocrite, aza boy. Oso na mutu a lobeli ote. Pesa biso audio, pesa biso version de fa dina na pesa biso maloba dina na zoloba na otoyoka yango. Ou est suscité que yo bima o sala sortie médiatique au sali. Pour ni ko lingaka ko sambusa muninga boy. Et puis ningo solo on na kento moko boy na motema. Ba fio ba sokola bango. Tolala tolamuka ka bimba moko matina vie. Oh, mutu boko kutane lelo na butu. Ola na chambre salon bola muki na tongo. Abeti libaku na zelo. Ba ebise yaka désormais appartement ekomi ya yo. Et comme maman. Mutu ya mtoana étoile mutu ya mtoana na chance na ye. Boana chance monte boana opportunité monte boana beauté mon côté boana physique mon côté bozana grâce mon côté bozana eloko mon côté pour ni faut zaka kisi. Pour ni ko zaka kisi. C'est que batu po zo vanda na bango ndenge bazo ko s'épanouir ndenge bazo mata na vie ndenge bazo succès ndenge entreprise za bango zo ko prospérer ba on peut ba simikisi. Tozala ki a YouTube to ebinenge ni ekendaka batu nyonso basala ba YouTube bafani masudi basala ba YouTube ndeni ka ya ye pa fuki boiseke kisi batu nyonso baloba bongo parce que conclusion no eza sens te déduction no eza sens te maman ba obia ba yo kangala bino bandoki boye makambo lo beza sens te ozana bana na yo yango zo mona que ton cœur déteint sur le résultat de la vie de tes enfants. Si on vend de talimo, tu es ndengeni pour banana na baza ndengeni. Quand tu n'as comme déteindre sur ton visage, sur ton apparence, sur ta manière d'être. Oh quand il y a banana va porter banzela, li kwa moté à ma bé a rotia na kati makambo bato. Maman. Ki mukolo kaka ndezo peso monopole yo gangela bato nengo lingi do c'est-à-dire ozana droit ya koba. On a lobby parce que na yebi. Ko so même on a justice au pouvoir. Yoza un papier attesté d'en. Puis nous sakane. Ya on loba. Boya kola loba. Bo fonga minoko bo ba posa mama kamusu sezo ke mabe. Ngai boye na likamunanga. Tongo na yozo na 5 heures na yo senga attesté d'en nango. Tongo penzanga wana liboso ndakuno. Il est vrai que tout le monde n'a pas l'art de parler. Mais il faut koye kola koluba. Il faut qu'on s'exprimer ou il faut qu'on réagir. Bozo gardaka ba silence. Ceux qui makambo yinde libino dans réseaux sociaux, ceux qui bazolo ba makambo bozo garder ba silence. À la place publique boyo lobate. Mais les mêmes choses pour lesquelles vous gardez silence en public, vous allez vous plaindre dessus en privé. Bo benga batouana directement te. Bo lobana bango directement te. Bo déposer plainte te. Bo sala boete et l'autre na public ba no ka ba grande dame mais na privé kuna bozo ke ko se plaignaka ka e pa bato omoni muto ngaye asala kinga boye alobaki boye tala problème o lukelinga ngaye on bazo benga rabino ba hypocrite. À un moment donné, il faut savoir ressortir ce qui tu as à l'intérieur de toi. Oso comprendre. Il faut pas quand ça que bana monopole ya marcher sur bato. Ya kwa koloba na bango ya koloba comme ils veulent.
Il y a quoi qu'on raconter n'importe quelle absurdité sur vous. Il y a quoi qu'on sait n'importe quoi sur vous. Surtout quand ça touche à la sensibilité, à la famille, aux enfants. C'est pas genre quand ça sort, ça doit des réponses. Non. Et bien, les beaux ma carrière, mais annuellement ou chaque 2 ans, vous ne venez pas mettre à jour votre communauté. Vous laissez vos communautés dans le flou. Et bien, parce que une grande partie de makambo accusera bango est vrai. Mon sous peut que ils ont vrai mais tant on a se défendre na quoi oloba ni les sous makambo na quoi oloba opesa sous moto te bam sous ça peur bam sous ezanini bam sous ezanini mais il y a des sujets oh yo montant aux autres la sensibilité à ce sujet faut stopper ça. Ce qu'il y a tant de réseaux sociaux il faudrait réagir. Il faut que l'on impose tout le temps on va toucher dans la dignité dans la crédibilité dans l'image pour rectifier la parole là-bas. Parce que le couteau n'est pas bon. Mais au moins, une partie à vérité faut-il qu'elle a quelque part. Ça la rend. Mais moi, quand quelque chose sur moi est à faux, dans cette émission, n'a pas si vraie version à l'histoire et tikaliwana. Bah, tu vas comme multiplier 150 émissions le couteau pour nous salir. Mais émission n'a pas on a le bébé solo et tikalawana. Comme ça, on a besoin vraiment de vérité à se référer à à se référer à ma quelle l'été. Parce que généralement, ma quelle les ont impact. Réfère-toi à la vérité, mon pied au long à l'eau et sawana. Parce que ça sert à quoi de garder silence en public si vous vous plaignez pour les mêmes choses en privé. C'est de l'hypocrisie. Il y a un bon hypocrite. Bon, il va que vous avez vrai. Et ça qui grande dame te. Et ça qui sans esprit, ça qui l'acheter. Parce que comme aussi ma bino na ba sensibilité na bino na ba niveau moko boye, et ça en sens te. Parce que babilo ko belé bimo na réseaux sociaux créer ba dégâts sur ba relation belé. Est-ce que babi que na réseaux sociaux oh ba tumsu ba ba lo makamo be que no bon ma parle. Et bon ma relation et bon ma entrer moko boye. Parce que ba tu ba ki na ba solo mo alokuta. Surtout ça aux na kata relation mo boye OK muto na kuta no grâce aux réseaux sociaux. Muto na on a maîtrise te. On na ka nga na za ka ta avant. Nga na ego kuta e. Donc bato ba beta soeza bato ba ebaka e kala. Donc bango ba na maîtrise na ego lekanga. Et ça passe. Et ça passe. Alors vraiment bo rendre mo ki service wana. Bo sunga bato na sens wana. Quand il faut s'exprimer, bo yé ko la oloba. Bo yé ko la hotelemela. Parce que qui ne dit mot consent, vérité, le couteau sur le mêlé comme la vérité. Mouton cause en a monopole, y a la maîtrise de la vie à battre. A comme que yende mouton zoya. Et ça n'a sens té. Pour les accords détruire battre. Apprenez l'art de parler, de communiquer pour savoir comment vous défendre. La majorité de star union sur bon pays en monde. Ça la émission, ça la interview, se prononcer face à certaines choses. Garder un cas silence. Vous savez pourquoi? Parce que il y a importance de la réputation, l'importance de l'image. Renseignez-vous. Vous allez associer na bêtise trop. Vous allez associer na mensonge trop. Vous allez associer na makamama ebele trop. Alors nga nazaki choqué ton amona ki vidéo wana ya Thérèse muta cause à la bonté. Surtout pas une mère. Surtout pas une femme. Muta cause à la bonté. Il faut voyer qu'on la comprenne ka paix. Et puis même chose aux anakanda aussi ka. Il faut vous à la loi biso. Soki likambo eza bo wela ni likambo na secteur moko ya vie. Tango yo loba bo suka na secteur wana. Ou associé à ma mouti. Ou ni biso ba auto goza to yebi ba vie privée à battre. Mais surtout on a problème de souki na likam. Donc à beaucoup de ba vie privée à battre. Ba donc so ba cause na maturité wana te. La famille est sacrée. C'est sensible maman ba vie à battre. OK? C'est ça au fait. Donc ma maman a dit nana, o azo papa azo pesa. Mutu ayebi Muto ebi papa ya mwana dina na sati ka yenda yebi et soki pa osala oyo osala ayebi po ani osala
Moto ko prouver te ke dina na opesa mwana na tata wa aza yeta zaki. Moto asala te se dade na nazaki. Nyonso pe dina na. Yango balobaka ba memaka ba ninga partout. Moto nyonso tout aza moto représenter mobali na yo. Bokomi na ndenge nini na relation ke. En fait, moi ba comédien belé pour nande likambo ba comédien oh. Est-ce que vous remarquez que ba comédien ba sona mingi pona azwaka mobile nanga abotuna mobile nanga alobaka na mobile nanga parce que bo pesa ba limite te bo présentana ba mibali ti okoma na niveau ke muninga na pas que zelo moko pa mobile no moko boye ti okoma na ba niveau wana ozi mobile no memba ninga yaka ya boya otala trophée na zui motema muto ebité lotande Teresa yo beta lisolo nango eza passe yo présenter bato mobile okanisa ba ninga mukili oyo mutu malamu pa nzambe botika ko associer ba amitié na bino na ba vie privée na bino surtout ba collègue ya musala akokoma mutu a vie privée na ote collègue ya musala fa suka collègue ya musala fa asuka collègue ya musala bon pesa bato accepter linga bato mususu so bobeba na ba beta lisono yo mo si bovande bike masolo ba beteze ya lokuta po nga ya solo ba ebite pesa bon limite moko boye ba franchir te. J'espère que et servir de leçon. Oui, na yo okutana bato le boko mbandeko oui. Mais oyo, j'espère que servir de leçon na dinana. Protéger bana. Atteindre déjà deux droits d'auteur. Nini vidéo normalement côté lelo lobby atteindre là wana tindeke ya côté on basikunango atteindre wana lisusu yaya en tout cas de banza bona sambela za likuta mais net bona bi manaka tête siku so ka nzambo sambela za solo mbongo nele sabo fena ngana chaka mbongo nele pesa ba action de grâce l'église yaya batbo là tout ça kaka on peut se pardonner nga to bandele quoi blague ni kuma makamba solo chaîne les akasi supprimer kaka tout ça biso na bino. Audio oyo batindeli ngango apparemment Dinana a décidé qu'on tinde ba droit d'auteur sur chaîne ya Teresia et Teresia zoloba baza awa lokwa ba signaler chaîne na ye mbatu ba olala ezaki ebande lokwa ba blague comme isiko makambo solo lobaka ka ye soki pe asala soki nini te bref oboyoki wana chaîne wane olala auti obima retraite chaîne ane ezala ka signaler balobaka ke mbongo wana lesa yango ba orphelin te mais Thérèse tu m'as étonné o lesa ba orphelin na mbongo mabe ka ndenge lobi na dina na ke o lesa mbongo bana na mbongo ba tata 17 yo po lesa ba orphelin no mbongo salité mbongo détruire ba vie à bato mbongo ko toucher paix na tranquillité à ba vie à bato ne mbongo zo tout le temps le ko lesa ba orphelin yekuto pesi bana na 5 tata balesi mbongo ba bokoli a détruire via mutute a lesi bana ne mbongo a 10 tata 15 tata et bongo yo mbongo zo détruire ba via bato zo bimisa bato ma misu na 4 sa butu est-ce que bana no ba ozala bien là mususu zo mona bana bazo évoluer te bana bazo sa makam tele mususu eza résultat ya motema na yo sur makambo bato ya kosa na réseaux sociaux il faut yo ka soni ozo ba peto kota la muta zate Teresia. Il faut apprendre à reconnaître ses torts. Bato ba va na bino ba pesa bino ba conseil. Et c'est qui to côté la même chose oyo sa dina na so mutu mususu avandaki ayo sala ngo batu yo zarana bango. Ayo sala ngo ba proche na yo. Ozala bien na batu ebelete. Ozala bien na Karine Pala, ozala bien na Sila, ozala bien na Batusung bakota ngata ya bakata, ba Nicole bakata ozala bien na bango. Yo ko mona basali bango loko boyo bimi na réseaux sociaux. Ata Arlino yo zu comme exemple. Yo linga basala bango makambo oyo zo sa dinana. Si yo po bima oya ka lobela baninga no na réseaux sociaux, oya ovanda na kiti ko condamner batu so basali yango na ba proche na yo e ko za Sile ko za ya Marie Hélène e ko za ya Nicole bakata e ko za Arlino ko za mutu mususu aza proche na yo. E ko za la Caroline o sepela nango to yo condamner pona nini loko yo ko condamner ayo yo fo sala ngo na ngambu na yo. Et comme muta olala te yo olalisa batu parce que oyo ko détruire via mutu
eloko ni epesaki yo droit ya koya koloba makambo na ye aopesa bato songolo pakala tata moko boye bana eloko nini epesaki yo pouvoir wana eloko nini epesaki yo droit wana il faut qu'on réagir parce que quand c'est trop likambo na oloba yango wana badinana il faut boyekola koloba il faut boyekola kotelemela il faut koyekola koréagir bato nyonso bayaka kosala baanalyse bayaka kocritique baninga mais koya kokoma ntina kati baniveau wana mosusu bino bokondana biso so tosali baanalyse sur mutu tel biso ngai neti nga par exemple ngai se permettre baekart mosusu te non à un moment donné il faut savoir donner des limites nyonso wana eza basilence badinana oyo duré depuis des années baoréagir te c'est pas normal c'est pas normal sikoyo bokomi na niveau ndeni ya otinda badroit d'auteur mpe droit d'auteur oyo ebloka ya chaîne yo yebi ke ya source de revenu na yo mais source de revenu yango ya kodétruire ya modèle o soki kutu baanalyse oyo tosalaka ajoue bien te film yango eza ki kitoko te soki baanalyse wana bato mosusu bayokela yango mpasi balelela yango mpe boni likambo ezotouche bana ya. Et le plus surprenant c'est que même après que tu aies reçu cette réclamation pour atteinte au droit d'auteur ou je ne sais pas moi c'est copyright bref melo YouTube a tindeli wana après même que tu aies reçu ça au fait tu fais comme si tu n'as rien fait de mal hein? Donc genre comme si tu avais raison que c'est elle le problème que yé ko combattre yo que chez non on a olé sarango banana yo ah ya bolo ba botangat bo o réfléchir ndeni donc au sali mutu mabe moko boye mutu wana décidé ko réagir mais yo zoya robima c'est-à-dire même sens il y a humilité ezate même conscience du mal ezate comme il oba que na sali mabe na ke musika ka ye mutu akolongola melwana to luka batu to vanda to solola na s'humilier parce que au sali mabe ezate que ozoya kopesa avis na yo sur un problème normal oloba qui film a tourné eza mabe ba acteur na ba ebo jouer tété tu allais très loin au humilier au fingier au toucher banana e makambo toucher za makambo grave webite ba dégâts nini yo créer na privé en interne mais toi tu réalises pas ce mal là au fait ozolinga ko bima yanke donc yo esprit te yo esprit yo za yanke donc yo oyebindeni balobaka tokotala mutakolala mama na ngai et puis zo ba uti retraite bino nde bo sa que ba mona ba pasteur ba aventurier muta uti na makolo nzambe muta uti osambela muta aza maman muta ana conscience muto jamais ko sa mambo sala wana c'est méchant de ta part. Et puis biso to ki photo ebisa dinana te eza comme ba chaîne YouTube lelo eza ba entreprise eza ba gagne pain à batou mais bomela moto retirer copyright wana ça l'annulation loba na YouTube que au sala ki erreur retirer droit d'auteur wana mukile ko salelo démarche wana même président Caleb Exiko Kenego funda ako salelo démarche wana batu ba ko salelo ngo mais orgueil yo za nango na kata likambo ndi oza raison on dit oza raison ou est-ce que vous avez la gravité marambo bimisa mnonao et ça pour ba liker ba vidéo na bino ba partager ba lien ba commenter lelo chaîne na chaîne no so problème ba kangi o bandela ngwa zéro ba to na réseaux sociaux na nyonso wana o ba soutenir yo na kata likambo ba peso raison na kata likambo ba ngonde ba ozong se ba abonné ba ngonde ba ozong se lo dimat YouTube ya musa makasi koko mana 1 2 3 4 5 10 000 abonnés ti ba batala ko sara ba vue oh ozande ngozana oza obande ko tourner ba filmer na chaîne pour ani otiki il faut continuer à ba filmer est-ce que na âge non il faut se retrouver dans ba problème abo après to ba boloba o balé ki ba ben poli ba manquer ba kolo respect ata yo moko net na minute o boy to banda yebisa na dina na ndenge nini bomela moto ya din tele na se ya din pardon ya din salabo o toucher la sensibilité loko muta tolérera te bana moi si mobali tout ça et ça pas fragilité à batu muto na droit sala ngwazate muto na droit sala ngwazate parce que ba proche no oyo zala na bango o linga te situation bango komi na bango on a raison te il faut pas biso vérité luko réparer retirer ba propos na yo heureusement qu'on a bozana na niveau YouTube et na niveau plainte te est-ce que ebi ke marambo yo lobi wana bako kangiselo na ngo
tous a rappelé un mot nanu ata fanatisme ata ba émotion aux abattements moi bazonga appelé non normal pour ni bo sa limite na ba foutaise na binote. Ah écoutez, moi je ne sais pas maintenant suite éthique na appréciation il y a moko dinana et que azala ndoki azafi ya baka baka azafi ya ndenge nini azala peu importe ma bo dinana za c'est à elle maintenant de décider na minute sur ce qui a retiré ngo ce qui ba okango chaîne so ba salondeni parce que sali mabe mère osali mabe hein likamo ke mabe makasi mingi mutu ana monopole ya ba vie ya bato azate. Oh yawe kumama